Kinshasa ebimisaka pene na 10 000 tonnes ya fulu mokolo moko, kasi kaka 2000 mètres cubes to tonnes mibalende elongolamaka. Et le directeur Tompe Mokambi ya planification ya Raskin, régie d'assainissement ya Kinshasa. Pona ye, kozanga mbongo ya malonga nde ezomema nkoko so wana elobi. Raskin azaka na capacité na mokolo ya lelo akoki kolongola 2000 mètres cubes ou tokoki kolongola par jour. Mituka eza mingi te, ba ville ebele eza na ba 800 600 camions. Ah biso betozali na moins de 20 camions. Hein? Et puis il faut à l'état, il y a mituka wana et donc ils ont posé des problèmes de temps en temps et donc je crois que il faut tous ba camions ebele. Ceux qui tous ba camions ebele nde sikoyo wana tokoza na capacité à kolongola une grande partie. Et comme Mayango, on a des charges finales. Tous les jours, tu évacues à Kamama. Donc, le camion a boutou bala la gade. Bandi ko travaille, bandi ko lekana ba site wana nyonso. Chaque véhicule boutou mo mbeko yiko sala même ata 10 rotations. Parce que toki makaba mbouteillage moi. Flori Mandi Mambu atalisi inquiétude tompe bobangi na ye na likambuli tali ba fulu pamba te mingi ya ba décharge publique oyo ezali ba site ya transit et komi ba station service pe misusu bazui yango na makasi. Et donc etikali kaka vraiment moins de 5 sites au place etika tozali ko travailler. Alors na mikolo ezali ko ya toza mituna e kozala ndenge nini pona ba fulu ya Kinshasa. Tokozonga sur le système où ils allaient que ba caniveau et tondi et où ils allaient que ba fulu ba décharge pirate comme Kinshasa Mobimba. L'Union européenne a zalaki na 61 stations de transfert. Donc ici ko population sengeli ba ya na fulu ba ya ko tchango wana bongo nde siko mituka et kozo à partir ya wana bazali komema. Na muke kutu Union européenne atika ya biso lelo to tika ina moins de 10 sites. Tozali vraiment très inquiet na situation ya ville mais toko gérer ba fulu ndenge nini soki ba site de transfert ezalité alors les l'union se commis ba station et commis ba eloko boye ba tumso bazo occuper yango anarchiquement donc vraiment situation de gestion des déchets à ville et commis moi mobulu Gokoso ya kolongola bosoto na tango esengeli ezotondisa ba fulu solo makasi bangungi pe bandinzi batondi ezopesa mpasi tina baye bafanda kanzinga nzinga pona kozwa mwa mopepe ya malamu. Salite boye tala mai tala ndenge tondi ta salite mawa makasi bakonzi bazomona biloko ya boye me bango bazotikaka biso tokufa na salite po salite ya boye banzinzi bangungi banini me bango epa bango etali bango te po bavandaka awa te yoka solo deke solo atuka eloko tokosenga na bakonzi batala nano likambo ya bafulu normalement bafulu eza na place na yango il faut bachai ezala isolé po batu babwakaka basalite mais tala edébordé ekomi ntina bandako ya batu ti kuna batu ya pusu oyo baye ntongo moko kobwaka matiti bomo mesano kasi bapulusu bapekisi bango koloba ete site to décharge ekangemi batelengani na bosoto koyeba te basuka nango wapi. Biso pe tomoni ke place isu ya bwaka ezate bakangi siko sayo bakangi ba place nyoso ba biate kutu puisi ezate ça fait que ba fulu soko to yenango to bando bamba na nzela so pe balingi ndenge peza bwe mituko baluwa kango ya luwa ne bandelezaka na babaki nango awe zaka kutu kitoko zaka kitoko metala degré komi bon siko tala biso ndenge bato apusu to telengana to sandeni soko tala balabala okomona ba pusu etandami ebele place akobwaka ezate surtout na Gambela papa place tozosomba biloko akolia ba poubelle tondi siko bopekisi tokobwaka ngo wapi ba station mususu ekangami effectivement mais biso pe na Raskin tozo ebate ordre ezali ko uta parce que le gouverneur a passé biso ordre to bwaka lokola na station Sayo to komi kuna na station Sayo ba soda bazawana ensemble on to éviter exactement ce qui se passe et population aza komi tungisa ko bwaka fulu wapi aza ko produire fulu mais sika komi mango ezalité nantiri kuna to kuti singa ba chepe singa ba pekisi mais finalement fulu nyonso il faut ekende quelque part
Donc jusque-là, comme le rôle est un peu bloqué, à part quelques sites au lobby, na kabase les kuna tozali kolongola, oyuya tozali kolongola, bandundu tozali kolongola, na kitambo. Et sengeli koyeba ete bakaminyo oyo elongolaka basalite ekendeke kobwaka yango na centre d'enfouissement kuna na Mpasa mpe lisusu na balubwaku kolandisama na bosenga ya bayi population. Nathalie Sekabuo aussi Mourabie pour na VO Afrique Kinshasa.